Est-ce que chanteur? Ah, mutasa l'orchestre. Alors que là, ah, il m'a bien donc je vais à Ouaka vraiment. Ah, ça peut générique n'est. Il faut la louga suko, il faut la louga na yeba. Faut le voyer ba. Il faut la louga na yeba. Ah, ouais ouais. Remplacer les points par la personne que tu aimais. Réponse nanga Maria Rosa. Azali lettre S. Au milieu il y a des voyelles. À chaque son à commise de. Mais il y a la numéro 1, mutation ça musique na potona. On a la bien numéro 1 pour na bongo. Badba boulela on te artiste jabenga fali pour la benga ka epo musique na poto et betaki le soute plus de 15 ans to beta raté ba fait ba beta raté biso pe mo pe to kende ezati mais fali pour pas oser abeti sala munene merci et puis tala lelo lelo ba doit mo cha ba date que n'a soit visa non que inde ti pas fali poupa si n'a parlé pe na koko ponga na petit ne pinza ya bandal na uzona nga visa kimia donc ozo senga et puis les padres atekate ah obi ba ba mo kamusha nga fait des goals là voilà ana ma fanatique belé bongo ba ko soma ba billet voilà. Bonsoir Mbassi bien yimba non. Mbassi. Si otanga bakoma batu muso aza nani yango? Aza nani? Ah Mbassi. Aza nani? C'est Léoné Zawana. Ara na deux personnes qui pas dire là. Aigle. Na les padres. So a dembeli bangote. Moi je en actualité exacté. Mais faut qu'on dise pas moninga. Faut qu'on dise pas. C'est beau ça nan. Ba bimsa muto o ba ne ba conseil. O tire ba combattre et puis c'est on ba combattre ba na moto. Mais di cap et ba bi pona régime changer nango ba bande ko bundela pona régime susu tant pe facha ye ba combattre ba céder na bango. Lokuta. So fiti o sa featuring number. Na nega ko balola luketu. Wana ndela oli. Mais na chambre. Attends nani. Salut, c'est Warasson, faites comme moi, restez branchés sur CEF TV, Congo France, Balobi, c'est à la page quoi. Restez branchés sur CEF TV, Congo France, c'est le roi de la forêt, c'est Dieu de la semaine, Zenga Loketo, ya. Congo France elengi, Mama tabaki tanagende na kolokondo kondo na brundu. Congo France nanga. Et panza sango voilà non mono TV Congo France non mono Congo France non mono Congo France non mono voilà mbote na baye banso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike tuluku ya bato ba otala biso merci mingi na confiance bomesana kopesa biso na kotala ka biso na Congo France officiel TV bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager pour être actualité benga biso awa ya malonga izalaka na Congo France awa ezanga wa bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée to sala kara musala kolala kolamka eyo bengolu tangu tatanza komba a bomba biso to lala to lamka obela ngolu na yeto kolobara merci beaucoup pour yende mopesi na pema et un grand merci à mon boss DG Didi Dipumba et o apesinga opportunité awa na Congo France. Merci aussi à l'assistance de mon confrère Mouna Cédric Mouna la personne beauté Onésime Wazali Simaya Bilili to sala kara musala normalement et nazane sengo vraiment ya koyamba artiste monene ya mboka na biso abeta pe na orchestre monene lelo azalaka na carrière solo na ye azana orchestre na ye yenani Archange o moyembi voix na ye mongongo na ye e ba mère ba sœur balingaka yango pe batu banso balingaka yango to solo la na ye ma solo ezali ebele ya ko solo la to kota penza ba détail et to ko beta ma solo oyo ya musique lelo musique balobi polémique ezongi na musique ezaka yemba nde binande to yoka voix ya kitoko mais lelo polémique to la muki to moni fali poupa
alakisi ndaku na ye balobi ndaku na ye leki ya bawera ya bajibe nanga mukuna ya papa Hervé ba concert e ozala to yeba te soki Paris la Défense Arena ko betama to ko betama te to solola yango na makambu ya orchestre. Et un grand merci à Yaouli Moucheni 00243 le véritable et l'unique code Mboka. Merci na rakara moko moto yebi pasi ya mozangi Yaouli Moucheni Olivier Songanzila na kata Windok na Namibie. Bon séjour à toi. Bon séjour à vous depuis Luanda et Pisco Bokolo, papa la princesse, na Pesio Mbote. Et pourquoi pas aussi, ya Mabaka na Milan, Kombo Yebana, ya Mabaka na Villa, et na Bosente Francis Mondobe, et ya Bruno Lubika Mbongo propre. Bruno Lubika, mon papa, Mbongo propre, veut dire Mbongo ya soin. On hésime ce qu'on a dit, l'oba, moi qu'on a et Fungole Langa et Tandoike, Nazaline Sengo, Yakoyamba. Archange na lingara obanda non loyembo po yembaka et na balanti na biso banso ya Congo France totombelio boye malamu. Merci Amba. Utambo mwana tolinga na chérie kobosana kate makambo nyonso tosalanga na yo lelo komi otika ngai isolé fulangenge isolé bolingo ya bomwana pourquoi komi matata Jackson yonde moto na reva na vinanga olingi ochanga wapi mwana mama ngalula fulangenge Jackson nanga ye papa bato ba remarqué absence na yo pembeni nanga na komi faible poya zote Jackson yondeli pasa nanga yo timba nganzuze. C'est ça. Waouh, en tout cas la dédiée Nzembo na Keren Binjila. La ville est Kero, en tout cas la Pession Mbote. Archange Toyambio Awa. Oui. Boni basango na yo, boni basango ya orchestre ezo évoluer ndenge nini. Oui, tout ça bien, ça m'a battu là, maintenant ce qui est bien, tout ça dans le studio, tout ça préparé, album Nabiso, titre, on a laissé les enfants s'exprimer, il y a un bateau mon absence Nabiso, mais le roi tu remis presque à la fin, il y a un sugo, tu vas nous bien bétando, nous ce qu'on a expliqué bateau, absence Nabiso, ça y a Moussala, calamité bateau, laisser les enfants s'exprimer. Laisser les enfants s'exprimer, ça déjà la combien de titres? Tout ça déjà dans 8 titres, tout ça dans faut pas désespérer, autodédié, pas docteur de Cannes à tout l'antou. Docteur de Cannes à la Pession Mbote. Tout ça dans numéro 1, autodédié par Fabrice Ngelo. Tout ça dans Merci Papa Wemba. Tout ça dans Tortique d'amour, autodédié par Debasilou. Tout ça dans Linganga, autodédié par Professeur Jean Zabani. Tout ça dans Amour, autodédié par Prosper Samokilian Zambé. Et puis tout ça dans Générique. Voilà, en tout cas, tous là vraiment yango et on a vraiment malonga makasi et moyembi na biso Archange tango mona lelo musique ekende ndenge nini po musique to lala to lamuka makambo ekobima kaka se kobima na génération na yo za na 4e génération tenga na génération tenga na sakaka musique ezo ke la bien makambo ya ba guide suprême génération ngala saka wana voilà musique ezo kende bien meto longo na mama mike po polémique yango ya biso mo ke faux voilà et comme pena motema mabe donc et comme ki na ndenga bien te to bongisa moi moke puis to ke de la fa mais musique ça lango bien bato bazo beta na ba salle bato bazo signer ba date bato bazo cha ba date musique ezo ke nango bien meto longo la biloko mike oyo ezo kitsa moi musique na biso ba polémique abuzoba ba biloko mo bozanga zanga tina voilà to ça la bloc to ça la ini poto kende de la fa donc c'est ça tant on a ba annulation ba concert fali poupa zakina ba concert aux États-Unis na Canada comme on a ba annulation ba concert wana ba biba mona lokola artiste comique aussi là et artiste aussi là et ça normal on signé pe contrat moko boye mais simbité monsieur boyante na producteur to le kamo bozaki wana to ndenge mo boto so ki programme to pe ko so pe malaise to beli on annuler concert et ça normal so yi ba date so wana mais fallait pour ba dire so ke beta na janvier voilà na janvier ba concert wana ça obeta na donc c'est ça et ça normal ouais babi artiste mnen rosa ça ba report bon to pesi date so ça les report to tika bi ya to so lubango awa to tika biloko wana oh ata mutu diminuer orchestre te diminuer orchestre fallait pour Aero pardon Aero ils a passé pour maramona ba boulele fallait Aero ils a moi passé je peux confirmer qu'il y a numéro 1
mais il y a la numéro 1 mutation ça musique na poto nan ngala benga ke numéro 1 po na bongo badba bulela on te artiste benga fali pour na benga ka epo musique na poto et betaki le soute plus de 15 ans to beta raté ba fait ba beta raté biso pe mo pe to kende ezati mais fali pour pas oser abeti sala munene merci et puis tala lelo badba mo cha ba date mais faut on dit ba muninga faut qu'on dise ba lo bezala ngo yete mutazongi et bezana ba bimsa muto o ba ne ba conseil o tire ba combattre et puis c'est on ba combattre ba non moto mais di cap et ba bi pona régime changer na ngo ba bande ko bundela pona régime mususu tant pe facha ye ba combattre ba céder na bango lokuta fali pour pas déjà coup de chapeau aigle déjà clôturer makamba ba concert a jour si ba concert na poto ya on pe au moni lelo ba mo cha ba date so ye sugo signer raté donc c'est ça bino na soton bolo bila e posa besoin visa tenga na zo loba makambo oyo fali pour bazo sala mama foko loba makambo o muto azo sala très bien so muninga muso asala lelo na bien na oboya poani mais non biso to ndima oyo batu bazo sala oyo peso mona to mona ngo ne batu musu ba ndima te omoni muto azo si musique na poto mais oboka ko ndima oso comprendre ngeza te no pona visa yango non mais ça peso pe visa mais so na bige na so visa no kende inde ti pas fali poupa si na parler pena koko ponga na petit ne pinza ya bandala na uzona nga visa kimia donc tozo senga visa te mais tozo loba makambo oyo eda zo sala toba monya la kisinda kuna e batum suba oloba ya yete batum suba olobeleki ya ba wera ya shibe oloba ni tout est vanité ba debati ko sa ba comparaison wana on comprend so mutala kisinda kuna e ezanda kuna e oui, les qui a boé, bango tuga bana ba palette. Voilà. Président oui rason na nda wala la libandate. Fallait pour papa la sinda kuna la pe libandate. Ba comparaison ba biloko ande to so boya. To mo raisonner le roi mo bala mike moko boya. Mais non, somme de la sinda kuna faut bando comparer te les qui a motuté. Mutale ga mutazala raté mais avantage ndé. Orosa na moi va mutu. Le lot fait rigole la paix Paris la défense arena o komina moi kwa mbutungutu to yebate rozala report reporter ou bien ekozala annulé pour moi makelele ebima moi nungu wana batika biloko wana et ça l'année prochaine et puis en avril le 26 avril tu vas te balingi ni kamba mo la minute so ba mo ba biesi mais non ba tu faut pas raisonner bien tozana nous to c'est la nation de robina ba max nde to moni so ba biezo te ga matin nde ba et puis les padres te kate obi ba ba mo kamusa nga fait des goals là voilà ala ba fanatique belé bongo ba ko soma ba billet wana ba aventure wana ba tamite mama bende ozo mona ba zo linga ba bebisa image déjà ya concert ya ba les padres na bige les padres ko bouquer loko mais ba bi fali mutala sima wa lingi te azana ta wana te fali pour pas na ta wana te batika ko kosela ba fali ba tu makamba wana ta wana te fali pour pas komina na po mutu muso ko bita na poto te eza bongo te ya beta ki po batu musupe baya na ndimite ke fali po bako kanga motema po ndeko ne faire gola beta non bakosi ya lokuta voilà merci beaucoup toke na biso et tant bozale na viva la musique na Victoria Lesson nani penza bande ko pesa makam tant ba archange pe boye na viva la musique na comprendre question no na biboye viton bozaki na viva la musique ya bozaki na viva na Victoria Lesson tant bino bo beta bango kuna ba beta ba nani vraiment bazaki ba beta penza temende ça la Victoria na vive ça que loko moko et puis les papa na qui essaye bazala qui ba concurrence moko loyal voilà mais ya lelo suko comme na ndenge moko boy po ba ça danser na Congo ça ka mi balé na Victoria na viva d'or que ça danser yango là et po ba ça monsieur ça te viva na Victoria fait quartier la tête te bango nyoso ba bima na racine wana OK zaikote na lobby ba orchestre a danser ça ka Victoria na viva o ba sala makambo ba sala ba idéologie fanda vous comprenez voilà des orchestres na Victoria na viva ni makambo donc c'est ça voilà yango ndem te kanga pe yango ndem te monte wenge musika baso eno musika po bacha bangoka et puis les baso yemba ozoka moi Victoria mukie na viva ba copier biloko tout wana ozo comprendre donc viva na Victoria ndem mutu ba créer ba génération oh lelo zo mona mona donc c'est ça voilà personnam papa wemba le kumani le kuruyaka personnam aussi à notre king Caster Emene oyo batika biso comment na lelo to lali to lamuki mama na biso Shagi Charou
akufa ayena ba témoignage moko boye pona papa Wemba oyo atika biso lelo famille bino banso bo regrettaka vraiment po akendaka penza mwa lombangu malgré zakita na ye kokaki okoko lobani archange yo fanda vraiment na papa malgré ye pas qui ex à papa. Bon, na lobby on déjà tourné bien émission de ah non lobby on était Lek Chaoufa baba no sa makambo wana ndinga zoloba ngana zaki na ngate on comprend amba ngai nazalaki te hôtel bazo ke ba cimetière so ba ngana zaki te ba mais ça ba mais conseil kana ko pesa mama Shagi atika molimo papa e fanda na kimia babilo ba bomba kinani na église qui témoigner yo mo témoigner on en TV na be mission des alagate wala e comme déjà ba aventure on comprend po ngana ebike mondi mi pena o ayambi pena Yesu ya solo akokende pena na église pa ba pasteur asengi pardon a tout beli et puis basali délivrance o ngana yebi yo joli ke na TV po comme on lo magenote ba bande ko mela masuba na terrasse nanga bon makambo na ba no sala ko na terrasse na ye mais pour na vivre la musique ati le banya wa minene ba bande ko bima kuna ba yokimisa ba papa mbazaki wana le ba dozo mela masuba ese papa salaki atika ba fa na kimia atika molimo papa fa na kimia et puis atika ko kosa après 8 ans oh mais au moniteur mais on dirait comme la problème oh bo yo mo na ngote mais comme on dirait na problème oh babilo musule osimba gyango les retours sugo ba retour comme ça là comme le la TV ko loba loba maman na ngai ozomona ngote papa pese yo pa melango donc c'est ça pe ba melango ba c'est le ba melango et c'est le wa oseke c'est le wa osepelate c'est le wa osepelate c'est le wa osepelate donc je comprends donc batika molimo papa Wemba e fanda na kimia donc c'est ça comment la lelo ba divergence o e komi na musique comment na sele yo leka lobi fali boya leka lobi fere boye oko sa analyse ne lobi nini sele yo ngo leka bina dynastie nzembo na ye batiaka nini rythme moko ya mabe yango dynastie esimba te na ngambu mpe ya fali koyoka badire olobaki fali ya zwi ndenge baconcerne wana eza anile bon nga nayebi ke fere gola ndenge eza wana soki asimbi fali te asimbi fere te azwa makambo te donc yazaka na 2 personnes oyo fo adiembela mpo azwa makambo donc bato deya bakomprena na bango sele yo donc wana eloko suya oyebisi te oke na minute oyo fale ye pa akale badate fale aya recruter bamisien arepetaka aza te na kwe mobo na kina abetaka petit fale abia leke na stabilité mais bamusicien voyage sikoyo sele yo ndenge eza wana aka na 2 personnes ye fa diembelaka aigle na les padres soka diembeli bango te moi je en actualité ezate tu comprenez la biso tu comprenez déjà tu comprenez ala grand frère nanga ya bandal mais babilo zo sala muninga concert to luka culture mata yo lo bana muninga ki azui wana soki komi motema mabe et puis ndeko no ya bandal et puis album no ya liboso mutachaka pe poa boye mbana nzembo ezaki nani mais po ani kosala bongo selo ekomi mabe ekomi okoma fo abongisa bongo okende nango bien tata grand frère na ngai ya bandal mpe natwani mpe na mabele moko mais ndenge okende nango bongo te ayaki sasa arecruter aza na place mobile na bandal abetaka akale mpe badate ndenge baninga bazokale ye okale nete kale badate ayela biso pe imika awa ezwaki esimbaki te po gaz ya mokie donc c'est ça abi pe wera pa bengise na grand paris arrêt na place obete fa futembo te bana ta obengise te na gaz ni na actualité ni te grand pote wera son abi wera fa futa e ana tango futa e te a futa non ndeni scramatika biloko wana biloko so boya na musique yango wana to la posa to ke de la va wala ça ba distraction ya zo distraire ne batu na internet ba ba mais oui yene za la tika ne ga musicien ya internet pour ça internet sur to ebite so c'est le yango ça la wa tika musicien internet ouais musique bandeko na yo ozoboya makambo azosala dynastie simbite banzembo wadi simbite batela ka eso ya mabe rien banzembo betaka yana banzembo banzembo ne soso magique banzembo betaka banzembo mususu o wana na yebike na dynastie betaka fali pour partir ba concert wana e ba changer ba date eza mabete na janvier a ozo ki ko beta et puis aleka na TV na mone fali poupa aloba ke non bisote eza bato a côté kuna nde mutu basala mande mobo meto ya ko beta pona bato basombi ba billet bosimbaka ba billet na bino siko mabeza
Voilà, merci beaucoup. Ok, Nabiso, vraiment. Tout le monde le lot, c'est game mignon actualité. Tambola qui est bakati le colo, c'est game mignon boy. Okoko lo banini pour na passe. Comme les taux y est pété ceux qui réellement bakati le colo, bel colo. Moi exacto yo kaka ba murmure na ba sponsor ba makambuba lo baké bakati le colo. Ba soupçon. Communauté congolaise na éviter to kende wapi. Tu comment créer ma cambo mo pe donc au créer les cambo pe et comme pe ya solo on va créer ngo oh mais non qu'on n'est pas ça bien na pese mbote na pese mbote c'est quand ça na end kuna ba sali déjà ma cambo to opération l'équipe très bien bakati le coloté ah yo monde ba end wala la ba lora ba kisasa awa eh kuna mutako buka joueur a buka ni pena lokolo buka ni mais ezongi akomi pe lisusu ko beta balle et bon sikoka mutakata na eka so yini na ngone kata na ki après batu bakomi ko lingaka noko bakate lokolo pour afanda pour ba sepela rien noko aza bien opération l'équipe très bien nzamba kosonga et puis kosonga la musala nae et puis courage merci na papa chéri na union so sali pour na sege mignon maniata mais batu ba lo bakeza Gilles Kibens na Gidel batu basali te bana ta wala te ah na bambula ebelo bafandi voilà basali mabete ka lelo nde te za lokuta a comme ça papa chéri bien privé nae ah, chef d'orchestre, na leader basalaka toujours tout le temps ensemble. Et ça m'a bête. Na bambulo no so basali ba gibes ba wana ba keto te ka lelo. Teza bilobela batu. Biloba loba. Batu ba koma ko loba trop makamba lokuta et puis ba créer le solo mo ba komiso pe yaso. Tala ba loba o papa wemba le ba olela e ba ole kisaye. Ba kilia ke so pa bangando tala no le solo ba créer. Fa te to ba tela cercle ba mo na ki. Yom tozala pa wala papa ko ya ka tozonga no na mwasi mano pe na yamba o te na likambango. Ah, kisasa ba balusaka maloba. Tala. Na habité na communauté congolaise tozo kende wa motema mabe o to komi nango e komi ya oloka. Yo moni ke mboka moye ki ne de la faire ça te. Tema mitema mabe eleki trop mboka pe komo sani. Ezo kita. To bongisa mitema po bolingo esi na mitema. Papa kufa na ye nzamba benge mukone kokaki. Biso pe to keiti ba misi papa na mort to mona ba koti papa na cercueil. Si pe to ina papa bango te archange. Ba biso pe ba tshana ngatembe ko te archange yo mona kite. Ngamna saki wana et puis les bagi na corps ya papa en 51 ba bimisa ki papa na cercle ba tshena malili batu basaki wana ba mona kite biloba loba ba congolais mawatru voilà biloba loba ya ba congolais yango pe bino na bino ba musicien bo lingana te bo sala na mabe bo kangana ba chance wa leka lobi boye Fabregas na héritier toto ya tembe comment on ande ko loba guide suprême on ça d'accord. Bon, masa lobi pona mutuna mutasolo ba makambo na ye. Mutuna mutasolo ba makambo na ye. Olalo la muko bimina makambo. Mutuna mutu azoko mikumisa, mutuna mutu azolo ba makambo na ye. Masa za guide suprême ya Cla Wenge. Ndenge ya lobi Voilà. Aza guide na bango, ndenge ya lobi. Donc c'est ça, aza guide ya Cla Wenge. Bon. Comment le concert à Wata ya la scène musicale na ndenga yo beta babi faka zonga kana oner wana ke na ndenga uso beta oyo ya piaka te ya sa piaka te ah batu ba ke bele bon nzambe la ngai obi ke makongole to okini wapi wata mutu batu ba ye concert le kitoko donc batu ba seka na posa beta ka concert moko wana donc ndake beta deuxième concert ba sepe na ngote ah ngai nzambe to okende wapi ko ndeko kwa beti musique na kitoko bino fo bo sepela OK bo sepela en tout cas musique na biso pende ko mozonga ndenge zalaki batu ba zo signer ba salle donc bino sigo yo so mutu asali faillite ne bo sepe na voilà mais non watu okende wapi mawatro masa ndule kitoko ma mutu simbi kitoko et puis batu ba le 25 na velodrome masa ko bukango donc c'est ça oh bongo wata pena toto atembe pena place wana babi merci wera mais redi ami si to moni abeti papa wembaza tema tondisi blataka na so batakla tondisi batika ko comparer babongo batika redi ami si abeta kala na poto OK et puis ba village mais oui félicitations à vie et puis merci na ba villageois na ba villageoise na ndenge bayaki na ndenge ba ko soutenir vie wana za siko ba faut ba comprendre que Victor la viva il y a ba fanatique na poto et belé ko lika ba orchestre tout mais ouais ya omoni siko te ma batu ba ina nzala wana bayoka ya oyoka siko ba prudence ba libala ya omoni ke no
Batakle Sansaki. Félicitations à Baï Locanto, grand prêtre. Rose a pété tout s'attendre dans moi featuring. Mais au seul nous pas featuring t'es. T'es l'album là ah tu yembi na masala Ronaldinho, tu yembi des titres et puis l'album là tu yembi ne pense moment besoin à 100% mode auto dédié par Sony Richie Fukushima. OK. Donc c'est ça. Ouais. Comment on a lobby Ronaldinho peut ba dire à lobby pour na kakol que kakol comme ça maison mère yé ba nyon so ba longwaka ba lela ka na kombo na mais ba bi sali moi bien te ba dire Tema ça lobiga makambo ça la maka. Lobiga vérité. Lobiga vérité. Si go vérité ne comment mambe. OK. So mu lobi vérité te yeah. Ma ça lobi vérité. Ya makambo oyo ele kakuna. Ponga za ikuna te masa mutazala ikuna. Alobi ba vérité oyo amona kakuna. Baba rappelle toute vérité n'est pas bonne à dire. Te masa nenga sana za banki te pour bomba. A banki te. Biso do ba banki te to do ba vérité. Babi ema onde kutakoka no yemba te o. Kwani ni vocal ni na yemba banda za na wenge wenge. Mais cour suprême nzembo na o ya masala nga claverie c'est homme de sima album moi. Mais oui, nzembo master ya masa nzembo yemba ki cour suprême. Homme de sima album. Nzembo igo solo. Nzembo ya Igo Sente. Igo Sente nzembo na mutu e cartona na album na yemba ya. E yo kanate. Yango ne kutu mutu sala ki po album on yo kanaki na ngote. Mais nzembo ya master ne mutu et yo kanisa ki et ça là qui est album ango so mo ndenge moko bo to le ba vérité ba be ngama sa akoyo yemba te nzambe yemba te ba pesa vraiment ba pasa non yemba nzembo cour suprême Simba makambo ezaki te atika okosela papi kakol makambo nini ba bali masazana pour ça déjà na makambo bete de la grand prêtre king asala pe ba featuring na ba papa ba ba Locanto ba Luciana balinga imba sona nani abedi sona grand prêtre Mopao ayemi na quadre ayemi sona grand prêtre Wera ba doit tika ko batika masaki na ba lobika ba vérité ba selande ba nzembo tozo bimisa ba ba ko comprendre OK ba fier na génération la bino yande bo beta na Viva na Victoria na émission chérie na ngai donc ba orchestre danser yango wana. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Donc, Nabiso vraiment lentement et sûrement à la fin. Mingi beau s'abonner na Congo, France, beau liker, beau commenter, beau partager. Et la musicien moi chokayo. Fandara pa bringa par quand je pas no ko na ko soli sara été akenda na mabe. Te ngala shoka mutu te ngabe ba shoka na ba onga te. Nga sola na mutu to bien. OK. So de kutani no so be de monente mbala liboso to kuta to sola no bien. Donc biso ba biloko wana to linga ngo vraiment mingi te quoi. Ya on to so linga biso to linga la to linga bande ko na biso to linga na kapo to kine de la fois biso ngo ba polémique ba biso ba wana elegate. Biso ki salunde. Yembande. To yembande. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. To yo rappelle-moi kunga moko poto ke na biso déjà ko shitenga lingaro yemba na pona nzembo mo wana ya papa. Wana yemba no biloko. Yemba biloko. Ya laisser les enfants s'exprimer. OK, laissez les enfants s'exprimer. Voilà, toke kasi. Faut pas désespérer na la vie ya lelo. Lukana motoki na yo nzamba ko chaloboko. Ebele bakota ba malita pona vie ya pressé. Docteur de kana alukana motoki na ye yango akoma itile na société ko enviete soki omoni moninga asombi mituka na ye pe mapango na ye oyebi ndenga zokozwila te mokili etondi na makambo ebele nzambe aza roulage soki akangi na droite akofongola na gauche lui bulakati yo elikia kaka na mosala yo elikia kaka na losambo nzambe yatikaka bana na yete akolongola yo na se amatisi yo likolo. Faut pas désespérer na la vie ya lelo lukana motoki na yo nzamba kocha loboko ebele bakota bamalita po na vie ya presse. Docteur de kana alukana motoki na ye yango akoma itile na société moyebi makapo na moto nyonso jamais ebima epa ya ba voisin ndima bafinga yo ndima bachola yo landa exemple ya Docteur de kana aluka yango lelo akoma likonzi ya famille. Faut pas désespérer dans la vie ya lelo. C'est ça. Kala mingi te awa perer moninga ya
dans la papi dans la baby makambo. Ah moi ça langa chocholi na mikili aibi makambo. Donc c'est ça. Donc tozelango kala te awa. Donc kala mingi te faut pas désespérer na numéro 1 ils ont une chanson promotionnelle. Oh tozo bimisa. Biso tote ya batu to landi kala nzela ya bavie na biso baido. Tote ya. Boteya. Tozo te ya batu to landi nzela. Il va vivre il ne faut pas désespérer. Bon yemba, ça te que ben sanité parce que bino babi musique et comme romo yemba channel boye fungama boye zong sa boye to s'attendre peine yango. Te biso kuna to zarate. O yite banzela na okende. Biso kuna to zarate wana sigo ezaka arme ba faible. OK. Eza arme ba faible donc faut alobelo moko boye oyo et ça. Po lelo e komi na makambo mabende batu ba mo sepela nango. Il y a bien batu ba olinga ngo le sauter. Donc makambo baluki. Voilà. Makambo baluki donc mawatru devant bana na yo devant papa na yo ba grande sœur na yo banoko na ba papa kulutu na yo obi na nzembo ndeni voilà obi na ono ndeni po babilo musu ba générer musu na auto bino we musicien ba mo baby sa génération tu peux pas comprendre que non ba o ba osa ngo bien te ba occuper bango te est-ce que musique il faut yembara bongo yembara yango yo simba moi bêtise mo boko tsala kati neti na domo na ba générique ba tu mususu yango na yango générique voilà nani bongo et uto bima bima awat ya nani na otanga kombo te mais bato ba misi ba générique ba miyebi eza na sens te yango na yango donc crime pene za lango te nde ba biscuit de secoler ba bois kaka to so kango de soute nde ba vie somono ba kaluchi ba bill to yo kango de soute lelo komi na comprendre te eza mawa mingi mawa bino botera ba tunzela ya yembo mais bo kotisa éducation mers oyo lelo soto moni bana lelo to banga kutu ba kuluna bani to yepe sula ba musicien o sala boy tout ça comprendre tout ça qui est wapi bayaya tout ça boulot bien ko pardon tout ça musala ya bien tout est ya batu na ndenga bien ndebino bokomo ki na ngobongo ezo bunga et simbate donc c'est ça. Merci beaucoup Archange et tout ce que c'est la moi le moment ya papa balandi pe ya viva ba sepela et pourquoi ndenge nini bo viva siko e kufa na ka boy papa mba kenda mema na viva la musique ba ça très bien et puis viva la musique on dirait na le 22 septembre ba beta na Madeleine na Belgique wana viva la musique a pe ba kende oh et bon on est pressa ko longona ndene ponga mo ana max na lokindi voilà ozo comprendre ba masa la viva la musique ba bien et puis le 22 septembre et le 22 décembre pardon ba robeta na Madeleine wana ba fanatique a viva boki no cha bango po aka ndé sala ba masa bino mo pe bologa pe TV belé boleka bolobelango pour ce finiment et kabona viva te vive et kabona te vive za morot oh maman mazona za maman présidente et ça qui no biso nde bana toujours ba studio to s'organiser mais tout ça toujours ba village tout ça ka ba la palais donc c'est ça. Merci beaucoup Archange tout ce qui s'en alloyé moment ya papa et ça la biso moi bien remplacer les points par la personne que tu aimais réponse nanga Maria Rosa Azali lettre S au milieu y a des voyelles à chanzaka son a commis zedeo ngajile shungu wembajo a commis sanga papa na jo ah papa remplacer les points Pascal que adorera réponse nanga Rosae Azali apostrophe nanga les oyanga na bonnet avant goya paradis secteur Azali accent circonflexe a chapeauta kaba voyelle nanga à côté de mon être chéri Azali virgule yo ape misaka ngana lecture ya la vie a komisinga na point final bibie Rosae Mirai blende ya motema nanga Rosae oyo souci ko kakate ko percé clôture ya meta ya amour nanga Rosae Maria Rosa pararara oh yeah oh nalela yo ma Rosa natandeli yo maputa mama n'espace motema nanga mobimba défilé posa misa amour nanga mère Amazon na sombeli yo cheval blanc a couronne ya olo olatae mokili emonae moto akonveka motema nanga eli balango papa wa Roma benisa eli
libaloyo papa wa Roma benisa na Vatika liboso ya bakristo ya mokili mobimba marozae mama ya bana o mama ya bana e kadishinyana jo marozae viviela ofero negro mama ya bana e bolingo Bavoa boende to linga. Te bango siko bazo kosa kaka vova na vova. Ba ça la rien. Voilà, ba ça rien. Tellement non 5 musiciens au passo ko yemba au Santa Capenza qui o ngani pa to tutana. Te basa na bango bazali. Au moins natanga ba kombo sa te me basa belo na sepina na bomba yemba bien. Mais ko yemba ni na arkanti fo bungama. Maman on va les choix de mettre 100% star. Faut bungama bien. Mais ba chanter tout, ba yemba bien, ba ça musana bango bien. Mais pour yemba non, il faut ba bungama. Dis ça, je sais pas par Wemba. Faut bungama. Ça par coaching. 10 ans. Bonsoir ambassadeur bien yemba non. Non. Ambassadeur. Si tu as pas comme ba musu. Azanani. Azanani. Ambassadeur. Azanani. Bilo na lingate yango to fa na biso bien amba azanani misa fali te na makambo mo chaka batu musu te macho fiti osa featuring number te na ndeka ko balola luketu wana ndela oli mais na chambo azanani yango na linga bongo te na linga bongo te pardon yela makambo na makambo penza te yakogate kokwa kofi te yakogate akogate akogate beaucoup te makambo na vie vérité azanani yango na tuni yote wewe ndolo bi azanani yango azanani est aza chanteur mutasala orchestre azapela chanteur poto ayemba penda donc so penda abuwa ka vraiment ça peut générique na il faut na luka suko il faut na luka na yeba faut luka yeba il faut na luka na yeba ouais ouais biete na yoka ka ambassi mais non la mona était sika so yemba danger ka convaincre nga na yoka ngote et bon Gidol na Gidol grand chanteur J3 te J3 héros na makambo te pardon Chiquito grand chanteur masalanga Chiquito boy J3 te na bina minute oyo ate asa grand chanteur mais asa te wapi yango wapi Chiquito na J3 banda longwa maison mère nze moni déjà sala o batu bayoki to le ba vérité c'est ça et bon Robino nan Robino ana babilo ne simba ana babilo ne belé abeta babilo na ye belé ba chana no boye ba nini to ba côté par rumba ala rumba ne mo bope lubilu asombi mutuka po baye bayaye loboko kaka boye koko mu porter po baye baye kolobo ya ye kutu ça va Yo tanga ba komba batu mususu na bafle ye moko na betité biso siko ba de la laisser les enfants s'exprimer pour to beta na bafle rassure pour les canavs. Et ça vous deux fois donc c'est ça. Merci beaucoup Archange Moyembi mon nene. Musique et pas musique elle est bilanga la passe. Te oyebinde ça là ba fondé ba komi belé. Ba vrai on dirait tous ça pena minute. Ba fondé ba komi. Yango siko biso dozongi siko mama koyemba esongi. Donc il faut pas bonga po mama koyembe ye po bozo kosa ba tout trop. Voilà. Siko biso tout ba kama o ba otala biso ba lo ba quand je vais me mabe o boyamba si wa sel orchestre en ça générique na leke pas aigle on dit ma Chiquito. Na lobby ko ça l'orchestre ko zana ba musicien et ça de ko lo bageno o boyemba. Yembande bana longe pas aigle abimisi déjà babilo on est loni déjà beti na baf na studio déjà bimisi babilo ko na so mona Chiquito biloni abimisa oyo Chiquito ana babilo belé mama tika ana ba focal simba ti lelo do ba baye biango pardon donc Chiquito ali kolo grand chanteur et puis ba voir mon rotin ba be voir mon rotin to comprendre ba ko sala Tétété, na niveau Chiquito te. Tu salues nini ko amba. Comme ça là niveau, na salues nini.
Pesaka bambote pardon monsieur Silila. Merci na Dr Dekana Toulantou, merci na Apo Bouchabou le roi de Ndaka, merci na Vianney Kande, merci na Adolungu 0049, merci na Kodeko Bongwalanga, merci na Apo Bouchabou le roi de Ndaka, merci na Jansi Massamba, merci na Yves Mawete, merci na Papi les autres Choluka Moninga ya Ige Banda 100% parisien, merci na Judith Nzonzeka, merci na Pélagie Mavakala. Batu baza tellement ibelé, batu baza tellement ibelé, to pesi batu tout basalama, batu tout basela. Il est toujours na idéologie. Yango aussi la biso marambo déjà to silisango. Et puis ils appellent mutu tout pourquoi bête appelle la vie la musique aux appels généraux mais sans fonction. Mais ouais. Si vous doit venir généraux avec fonction. Donc fonction yango. Donc il a laissé les enfants s'exprimer Zoya et puis on major na mbeli papa nanga. Donc merci papa oui. En tout cas tout pour ça ba biso ba benga biso na plus 243 82 18 670 65. 82 18 670 65 sur ba bengi ba reçoit biso ba pour ça ba dédicace pour te tirer na des chansons. To pesi merci na Richa na Chiwara. Merci à Sonny Richie Fukushima, Rocco Massala, les vrais garçons, José Carlu, Tempérec de Lausanne, Jackson Foulangenge, moi la maman Ngaloula. Batoutou, merci à toi. Merci beaucoup, Archange Moyembi, mon nene, Yambo Kanabiso, sentir voix. Mon Bangelou, le roi Yemoko Archange. Et merci beaucoup à l'assistance de Peggy Titan. Mon ami, Peggy Titan, je te salue. Et pourquoi pas aussi à Cédric Mouna, l'assistance. Et merci na Onésime. Merci à mon boss Didi Dipumba. Azara toujours wana. Et merci beaucoup. Ezakinga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Certifié. Mingi Mingi, to s'abonner, to liker, to commenter. Na Congo France Awa Marambouya. Bien pété Zara Awa. Et ceux qui est sans zone to kutani Mbala Yassima. Merci beaucoup. Papa Abane Belé, vieux beaucoup. Foulangenga la bichon, Gramayas. Les formateurs des idoles, de génération en génération. C'est pour bientôt. Waouh, Kitoko. Salut, c'est Warason, faites comme moi, restez branchés sur CEF TV, Congo France, Balobi. C'est à la page quoi. Restez branchés, c'est CEF TV Congo France. C'est le roi de la forêt, c'est le dieu de la semaine. Zenga Loketo, Zenga Loketo. Ya. Congo France elengi. Mama tabaki tanagende na kolokondo kondo na brundu bundu. Congo France nanga. Epanza sango wala non. Mono. TV Congo France. Non. Mono. Congo France. Non. Mono. Congo France. Non. Mono.